Bonjour, pokwa malamu, tongo malamu bana nzambe. Shalom, 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 peuple de Dieu. Nalobe lisusu shalom, 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 peuple de Dieu. Nalobe lisusu shalom, 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 peuple de Dieu. Na mabuta na bino, na bamisala na bino, na bandaku na bino, na place partout, place nyoto mutumoko na moko azwami, pona kulandanga mamelaja, na salaka na nzela na YouTube, na zali mosali na tata na nzambe. Pourquoi na pesi bino shalom, 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 balamisatu. Oyo ezali mbote tata nzambe apesaki nga resama nalali na buteko pembe na batongo nayoki molimo na nzambe ezoloba na ngai shalom 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 yango nayo kopesa bino shalom shalom na mabota na bino shalom shalom na bandako na bino na misala na bino partout place nyonso tu bino bana na nzambe bozwami occasion ya kolanda ngai tika ete nabondela po ete nakota na bolamu na lelo to pe message ya lelo. Nzamba bule papa na pesi yo nyonso tu moma ona maboko na yo na pesi yo botondi na pesi yo merci papa na bomoi ozali mosanto kotikala mosanto ngai o susu mwana musala na yo mwana na yo serviteur na yo servante na yo nzambe mwana musala na koma mamelaja oyo pesa kinga komba elaja Nathalie na beleli liboso na yo na fukami liboso na liboso ya peuple na nzambe pona ko partager na bamo bimoni seli pe ba révélation o pesa kananga pote mwana moko na moko iba ko bénéficier nango mwana moko na moko asila ko iba vérité oyo nzambe na pesi o merci yo reninga na limo saint esprit za contrôle nanga na molimo na âme na nzoto na esprit na makanisi nzambe na neto likombo na bo nzambe na ela tangai esala oya ki kosala na kati momo na ngai nzambe olobanga na lobate na tiki mabota bana moko na maboko no place nyoto bazwami place nyoto mutu nyoto azwa mpona kolanda ngai nzambe abuli na tiki bango na maboko na yo merci tata nzambe merci nzambe na bolingo na netolio okuma malibana na bela poto ozalaki ozali poko za libana na libela merci Seigneur Jésus merci tata nzambe pepe de Dieu na Yesu na mkona lelo o tozali lelo tozali le 28 juillet 2025 déjà tozana l'air nini to comme déjà 18h03 on a osala bino message oyo bolingo na nzambe batela bino bolingo protection divine nzambe eza na mabota na bino ezwa moko na bino place o bino bozwami bana nzambe na ko partager na bino bolamu na nzambe soko ezali mbano ya liboso boye malamu na oisika ngai kombo na ngai mama Elaja Nathalie na sala ka nzambe awa na nzela na YouTube na sala ka nzambe awa na nzela na bitando eke na bino place nous koza occasion ya kotala ngai boye malamu tikete nzambe mokena likolo na se nzambe mokena milimo nyonso tu abatela yo boye malamu na kati na ya chaîne ya mwana musana tata nzambe na eko kabwana bino bolamu oyo nzambe alobaki nanga pona bino bato asika peut-être kolanda video ko bimelo pona toute première fois au mona ngai nga na sala nzambe na nzela na YouTube nzambe alobaki nanga ako utiliser nga moko makamba bandenge na ndenge lolenge libele e bana kokomela nga pote arrivera kangai makambo pote ba révélation makambo nga na ka ko révéler na ka ko partager na bino bana likambo ya lelo on ko partager na bino ezali peut-être mutuna oyo mwana nzambe ko landanga lelo posaka question wana likambo lelo on ko partager na bino ezali ba mituna oyo biso bana na nzambe biso bato na sena moto mitunaka bien to mona ngwe komama na kati na Bible te na lobaka na bino toujours nzambe alobaka utiliser ngai po tapesa nga ba révélation apesa nga ba message pour na partager na bino na sala ba video ebele kala ona lobaka Bible ezali maloba na nzambe mais nzambe asalaki na bato bazalaki na moma wana yango bakomaki makambo o nzambe asalaki bango na tana bango na moma na bango na kati na Bible oyo nzambe azali ko révéler na biso na moma oyo o azali ko révéler na moma oyo o azali ko révéler ye kuna na moma oyo tozo komango na Bible te yango to ko partager ba bola mwana nyonso tu ba révélation nyonso tu ba message wana nyonso tu na kati na ba télévision pe na kati na ba ya ba media o to ali kubenga na nzela na YouTube peut-être ezali kamoko ya sika pona yo zwa ta yanko yo kangai zwa ta yanko landango po ete sunga yo ezali ba révélation nzambe apesa kangai po ete na funga so parenthèse mususa wana kota na message soki balobaka keno bakomaka makambo nyonso tu oyo banda koleka na epoque wana kati na Bible mais tokoka tonga komema Bible te na lobaka toujours na ba video nanga ona salaka ndenge nzambe apesa ma message ndenge révélaka ngai nzambe alobaka na biso mikolo nyonso nzamba tika koloba te parce qu'il est la parole
nzamba sola ki na ba ancêtre na biso nzamba sola ki na bato o ba précédent ki biso liboso nzamba sola ki na ba oyo baleka liboso na tango na kala o ngana tozalaki te lera kelaki mokili nzamba sola ki na bato wana pe tout comme lelo o biso tozali on a 2025 nzamba zali kosola na biso toujours pe akosolaka na bato o biso toko o bakola na biso na sima le tokoza susu na se na moi awate ngai mama Elaja nazali moto lokola moto ozotala ngai nazali mwana nzambe nazana ba problème etungisaka vie nanga personnel nazana ba problème oyo etungisaka vie nanga personnel ezalaki le 10 butu ya le 9 juillet tokota le 10 le 9 juillet yango ezalaki un certain mercredi na certain mercredi wana na ba problème ezali kotungisanga ezali ba problème personnel na ba problème ali kotungisanga na ba problème ali kotungisanga na bondeli na nzambe na bitata nzambe eske makambo nga na ali komona eske okanite na makambo oyo prometaki ngai nzambe na ngai olobi nini siko na komo on dirait na moi babenga ngoni perturbation moke tata nzambe me ba makambo oyo lakaki ngai ba promesse opesaki ngai ezali onga nazomona sikote makambo ngoli sali nete linge kokisa ekokana me ezali yango te tata nzambe sikoyo ezali nini makambo onga nazomona siko nga nazali kozela ba promesse oyo lakaki nga po etekoka elata nzoto me siko oyo ezali kobimelanga mikolo oyo onga nazali kovivre oyo nazali komona mikolo oyo tata nzambe ezali nini ezali yango be ezali yango te nake kolala lokola moto nyonso tu na prier lokola moto nyonso abondelaka nakei kolala wana ezalaki le 9 bandeko bana nzambe bolandanga malamu po ete esunga bino na butu ya le 9 tokota na tongo ya le 10 oyo kozala jeudi nalali na butu lokola moto nyonso alalaka nalali na butu mamoko namona nzambe pa kobimisanga na molimo ezala bien te naloba wana kobimisa na molimo te na mimoni nabenga kobimisa na molimo kaka na mimoni na kati na ndoto na ngai nazalaki kolala na kati na ndoto na ngai na mimoni naza na place moko babenga nakoko décrit place wana eza ndenge place wana ezali lokola plage na plage wana ezalaki na boto tokendaka biso noto na plage pembe na plage na moi mais plage wana oba memaki nga plage wana ezalaki na boto na kati ya plage wana ezalaki na forme ya triangle na kati ya forme ya triangle wana batie lokola neti ba payote lokola toyebiso no tovaya na mboka toyebi ndenge ba payote ezalaka siko nde batie ba payote na kati ya butu na kati na plage nzambe abimisinga beminga na plage bamoni yango eza na place yango basali rectangle boye rectangle penza ya munene mais eza na toiture te mais na kati ya rectangle wana ba lumière ezalaki batiete ba lumière penza très éclairé na kati ya rectangle mais na kati na butu mais nazali koyeba keno navandi liboso na plage na bolimbisanga awanga boye navandi liboso na plage na ndenge nzambe amemaki nga na molimo siko na makambo oyo nga nabondelaki nzambe akomemanga na kati na plage wana nazalaki nga moko na kati na koti na place na nga moko mbala moko namoni camarade na nga moko ya kala ya bomwana donc camarade na nga ya bomwana na kantele tozalaki ba âge ya ba 9 ans ba 10 ans ba âge wana ezalaki kuna na village place nga na uta boyebi témoignage mama Elaja wana na village donc tokabwana pe na camarade wana banda kala donc bane eleke ebele bon natikala koyoka kaka no camarade na nga wana asi akufa mais tokabwana ki penda leto akibana muke donc oyo nga na bondeli awa le 9 juillet un certain mercredi na butu nzambe ko répondre ngai na butu ya tobenga na tongo na tongo ya jeudi namoni na kati place wana nzambe bolanda oyo ezali ekosunga yo mwana nzambe bo partager vidéo po te sunga bana nzambe mingi o bayebaki révélation oyo te boyeba révélation oyo leni nzambe ameminga na place wana mbala moko lumière nake kokuta lumière kuna do préparer place yango kitoko pena makasi mais ezalaki na kati na butu pembeni ya plage na kata rectangle wana batie lumière donc banda penda éclairage moko kitoko na kati mbala moko na mona camarade nanga auto separa bambula ebele ya sia kufa kenda kala mbala moko camarade nanga wana ye ayambi ngai na kati na nzoto koyamba camarade nanga wana ayambi ngai boye toyambani penda makasi tokangami nga na ye na camarade nanga tokangami nga na ye mbala moko boyela na place de révélation sikoyo ebandi
koyamba camarade na nga wana yambinga makasi bongo tokangami biso mibale tokangami makasi to yambane pena to serre na banzoto makasi banda na ya na se na moi nano mutu moko atikala koyambanga koyamba wana te bandanga na botama na tambola na se na moi nano mutu moko atikala koyamba ngai koyamba o camarade na nga wana ayambaki ngai te mbala moko bandi ko répondre ngai selo ba prière onga na salaki na butu ya jeudi ko répondre ngai mais yasi akufa kena na ekala boyo ka révélation alobi makambo oyo moni wana eza yango te mais makambo ngo ezali oyo balakisaki yo kala oyo nzambe alakisaki yo makambo wana kala oyo promesse balakisaki wana kala ezali yango mais oyo ezali komona sikoyo makambo wana ezali yango te alobi omoni pasi na onyo sotu ndongo zali ko traverser na moment ono tozali olekana omoni makambo nyoto ali ko traverser na moment ono ozali kolekana moment ona se na moyo biso place tozali awa na pesa Saint Esprit sunga bano ba comprendre alobi biso place tozali awa toyoka ka pasi wana nayo tomona ka makambo nyoso tu o ezali kolekana elongo na se na moyo tomona ka ba souffrance na onyo sotu tomona ka kolela na onyo sotu tomona ka oyo nyoso tu elelisaka yo e affecta biso place awa tozali o no tele emonisaka o passe e affecta ka biso place tozali o no stuyo olelaka nango o monaka nango pasi o yimaka yima no ma pasi na oyo nyoso tu elelisaka ngai na se na moyo batu oyo ya ngai bakufa bayokaka ngo pasi pourquoi na eko kabala na bino message oyo po te sunga motu moko ba oyo balobaka keno enterrer les morts, laisser les morts bino batu balobaka français kitoko makasi ceux qui enterrer les morts, laisser les morts tranquille boko makona ba commenter batu balobaka français malamu mais nzamba répondaka biso nazo fungula siko nazali kokota siko na kati na révélation nzamba lobaka na biso na bandenge ebele mutu akufaka na nzoto mais ame ya mutu ekufaka te mutu akufaka na nzoto mais esprit ya mutu ekufaka te nzamba azali na mabongisi pe na makoki na ye ya kokende kolamusa bia kokende koutilize elongi ya mutu moko oyo yo akufa ya kala mpona koya kopesa o message oyo ezali makambo oyo nga na moni camarade na nga wana akufa kala tokabwana na ye na ba age ya ba 8 ans ba 9 ans 10 ans ye ndenge nini akoya korépondre nga makambo onga nazo traverser na ba ne o à présent ye ndenge nini akoya korépondre nga ayebi makambo nyonso tu onga nazali ko traverser na ba moment oyo tozali siko na 2025 o makambo nga nazali ko traverser na bande nango na banda na ba 2023 ma problème on nazali ko traverser nango ndenge nini ye mutu akufa akenda kala ayebi makambo wana ezali tout simplement nzamba alobelaka biso na bandenge ebele nzamba ko lata elongi ya mutu oyo yo akufa po ta kopesa réponse nzamba ko lata elongi ya musali na nzambe po ta kopesa réponse na problème na yo nzamba ko lata elongi ya mutu moko akufa na famille na yo po ta kopesa réponse na problème na yo nzamba ko bolimbisanga nzamba ko lata elongi ya mama na yo akufa ya tata na yo ya tata mwasi na yo ya koko na yo ya camarade na yo moko po ta kopesa yo réponse ezate que soki bomoni bato nyoto bakufa baza kolosolola bino bopesa ngai mai bosala nga boye bato wana nzambe ye moko na bonza to limitaka nzambe te nzambe na bonzambe ne akoki kosala makami nene o même pas imagination na biso bato ekwa kotenir yango te nga nasali prière awa nzamba ke ko sekusa naloba ko sekusa nzamba ke ko kundola o camarade na ngai ya enfance ya mwana muke to kabone na ba age moka mike ya kufa kenda e ye nzamba lati donc nzamba tie mulimo na kati na camarade na ngai po ta ko ezali kaka simplement le na lamuki siko mulimo ezali ko talisa ngai donc nzamba ezali na makoki ya ko lata elongi ya mutu o ya kufa po ta ko pesa yo réponse nzamba ko lata elongi ya prophète moko akenda kala ya camarade no moko akufa kala ya ndeko no moko akufa kala pote ya kosunga na problème ozanango e ko yamba wana na eko comprendre que non ezalaki nzambe ne mutaya mbingai elaki sinini lero zali ko leka ko se lamenter merci Saint-Esprit lero zali ko se lamenter na ba passe no to monaka nzamba monaka ba passe na yo ko lela na onyo soti olelaka nzamba lelaka elonge na yo na silence yo moko yebaka yango te ba oya biso bakufa place bazali kuna oya bakufa na nzambe longo ba souffrance na noto lekaka olekaka soki tata na akufa ba monaka ba pasi na yo balelaka longo na yo
nzambe ayebi ndenge nini akoyeba kopesa moto na moto consolation selon baproblème azali kotraverse na se na moi. Nzambe ayebi ndenge nini akoyeba kopesa yo réponse selon makambo oyo ezali koaffecte yo na se na moi na moment présent ozali koleka nango. Yo o lota akeno tata mwasi na omoko bo nazo bate ba o ba na sala pe ba video ebele ya kolakisa soki moto akufa azali ko akotake ko bundisa ndenge okoyeba yango eza pe kana kati ba video nanga a mais on azali ko sala o ezali récemment ezali révélation mususu ndeli nzambe azali ko so ngana banda ko zana zo réponse na yo kanena yo kaka na matoyi keno likabango ezali bo na mona na ndenge a révéla kanga na koti na kata ndoto na koti na ndoto mususu na bien ange akopesa nga message na zo nzambe ko répondre ngana na nzela kotinda anja pesa nga message te nzambe ko répondre nga na nzela ke no na mutu oya kufa kenda kala lero zali ko lota ndoto na bisi bino te ke no bokula kana batu nyoto bazali o bakufa bakenda bazali koyeba koya kopesa bino ba message na kata na bandoto mais bozala na discernement tout esprit ozali discernement bapesinga kuna na kati na molimo nzoka te nzamba azali na makoki ya kolata nzoto pe elongi ya moto akufa akei aye kopesa wa message yango na bandaki ler tokutana camarade koyamba o bayamba nga wana donc ti lelo natika na sengo ya koyamba wana nzamba aza munene uluka munene koleka munene nyoso to camarade nanga kena koloba nanga pe ko sola ngoto bana ko sona camarade nanga wana lera yambinga wana ezalaki teke ngana fungola munoko pote na loba na ye ezalaki teke ya fungola munoko ezalaki mo esprit nanga ezali ko sona esprit na leki to kangani bele to yambani makasi boy ezalaki ko yamba moko na yebite na benga ko yamba wana nini ezali ko yamba moko ya bolingo ya assurance ya bolingo moko pire ya bolingo moko très profond nanu mutu moko te na sena moya tikala ko yamba ngai ko yamba nga modèle wana na sentira ngo kaka kuna na kati na ndoto te ti ndenge na lamuka ki mokolo wana nazalaki na esengo makasi na bino ifalaki na tikala kaka kuna na lamuka lisusu pongi te pona kotalisa mwana nzambe kolela na onyo tu olelaka na se na moi ba oya yo bakenda bamonaka nzambe ko utiliser moko oya yo akenda pota ya kopesa wa réponse yo o lotaka keno ba mutu na bino akufa be camarade moko bakufaki akenda alandaka ezali na tina pourquoi monaka batu wana so bozana posa ba réponse wana nyoso tu na sala ba video ya batu bakufa ebele na kati na chaîne oyo onu to ezali ba révélation nzambe a révéla kangai yango na ko partager na bino soki yo mutu olotaka keno batu na bino bakufa babimela ko na bandoto na bandenge ebele ngana bondeli nzambe nzamba répondre mais nzamba ko répondre nga na nzela ya camarade nga kufa bane ya kala akenda mena nyoso tule ba kolota bandoto wana na kati na ebite soki batu nyoso tu bazali na likabo wana ngai na kati na molimo na mona kakeno molimo o ezali ya mabe molimo o ezali malamu soki na loti muto akufa soki ayiko azali keno alati elongi po ya kotakenga be esprit moko mabezana na komona yango clairement na koyeba yango o ezalaki bolamu na tata nzambe tikete nzamba bule abatela a protéger bino abomba bino donc nzamba lingi bino mingi ko kanta te que lozali ko traverser ba moment moko bo difficile nzamba mona ka ote amona kayo azalaka na we longo mais azelaka moment opportun na ye moment fixe na ye pote a répondre na ba prière no pote asaila bolamu o ezalaki bolamu na lelo o ezalaki message na lelo nazali ko kende susu na message mususu tikete bolingo na nzambe e batela bino e protéger bino na mabota na bino na ba santé na bino na milimo na bino bova na sema kona tata nzambe wana za malamu akotika la malamu nzambe azali tata na yo azali tata na ngai aza tata na biso nyoso tu alingi biso na bolingo na ye pe na ngolu na ye pe na puissance na ye e batela mabota na bino e batela bino place moko na moko azali bolingo na nzambe e couvre bino bye 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 bye. Voilà. Bye.